Bakamera ya RFI bayawate bakayesika moto ya iba mbongo ya leta oya iba mbongo ya bugangani 17-15 choisissez-vous un roi que vous connaissez parce que boyebi koteka tout ya uta et consort de la pour le terrain. Ça va, président, pour avoir la marche. Président Félix à la jeunesse. C'est ça. On a marché en face des membres de la détermination de son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez déterminer, engagé, on a pacifié Est de la République démocratique du Congo. Et vous allez comment marcher pacifiquement. Par exemple, on prépare qui va tout faire. Par exemple, on prépare qui va se dire ça. Et puis, c'est tant que parti politique, de Tangola, le principe de la mission est basé sur la non-violence. On va comment tout le pacifiquement, peut-être que là, on des chiffres de mission. IDP, c'est vivant! IDP, c'est vivant! Fatime! Qui vivra Oyo, ezali kamuya mabe? Mboka na biso ezali akodefa te epe ezali akodefisa totamboli lelo puisque nzela balabala ezaka bilei ya parti nini balabala ezaka ya parti nini Fatime oyo ezali likambo ya DPRD totamboli mona koyebisa monde entier que le Congo appartient au Congo, non qu'aux étrangers. D'ailleurs, nous là, on a marché pour soutenir la loi du PRD donc cela veut dire, pour être président de la République, tu dois être de PRD. Nous soutenons la loi Tchani. Qui sont pour
devez choisir d'abord Deutéronome 17-15. Choisissez-vous un roi que vous connaissez. Est-ce que vous voyez côté Katumbi à Outa? lelo ezali jeunesse combattante ya parti nini nde tobimi kolakisa bango ke tozali capable et d'ailleurs Fayulu aza na poa na ngai te ni Fayulu ni Katumbi ni makambo Fachi oyo biso ide beto zali ko bondela Fachi akokisa muta akokisa ngo siko balabala bozo tambola ko bwe réclamer biso tambola lelo wana ko soutenir loi Chani ko soutenir FARDC ko soutenir ba institution nyonso gardien du temple Fachi kokota makambo ite biso toza bakolo balaba kopesi autorisation na mboso kodia mboso loi ya Chani eleka halime soki eleki te biso tokozala na palais du peuple ekite moko kobima biso bakamera ya ba RFI bayawa te bakayesika moto oyo ayiba mbongo ya leta oyo ayiba mbongo ya bokanga nini Congo batuni bango monsieur Fayulu mais vous nous avez promis à 10 heures il est quelle heure abi pasa bakomata ile pasa bazawana Monsieur Fayulu bozawa yo ki bataille monsieur alors oui mais posant bima bamona yo olingi na kangama oh biso les pauvres basoda baya voilà. Est-ce que quand tu es en opposition, tu as aussi ton salaire remis et repris en opposition? Donc, nous avons un rôle de mi-bali. Nous sommes au pouvoir, nous sommes au opposition. À l'époque, là, tu avais promis que l'île de paix au pouvoir, il n'y aura pas de l'eau. Est-ce que l'opposition existe en elle? Il y a la différence. Likambu ya opposition, likambu ya marche, ezali dîner,
ezali café, ezali biloko, repas préparé, il y a parti nini? Voilà, donc Moutari tu m'as noté. Tozo yebisa fare DC. Bisognos tozo sima ya fare de. Bisognos tozo sima ya ba institution nyo. Ah wa tozo lo bake. Abakanisa ki de pese limwe. Oyo zoyo kalelo ezabe échantillon. Balabala kesaki ino. Ba musuna ba comité. Ba musuna ba na rokwe. Ba musuna ba na première érie. Donc tozanzi nasi. Donc marche voilà. Donc, awa facha kosala 1, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 150 ans. Soki oboyi tuna Simo Kimbangu. Simo Kimbangu alobaka boye. Il y aura un 5e président. Celui-là va reconnaître Malik et il va me récompenser les jours qu'il va prendre le pouvoir et les jours qu'il va terminer le pouvoir. On ne sait seulement rien. Ceux qui ont contesté la musique Kimbangu. Donc, dès que tu as boyé, je remercie les Congolais, je remercie les jeunes, les femmes, les combattants, les Batamboli, au nom de soutenir le Parlement debout. Au tout Batamboli, on a soutenir chef de Fatime. Mais c'est juste ça, c'est Mayanani. C'est Mayanani. Congolais de père et de mère comme président, comme le chef de l'État de père et de mère. Cela veut dire que un système donc tous à la liste du colon Fatime. À tout à l'heure, je vous reviens. Marche ezali ya IDR. Est-ce que ton marché ton moni bango? A marché contre jeunesse ya IDR. On se met dans l'IDR c'est mon pays. C'est viva. Le Conabiso papa Augustin KL. Papa Augustin Kabouya CG. Ayebisaki basango boy. Oh, les gens qui sont venus à la Kabila. C'est Jean Lobi, la marche, on a besoin de la tozo Kabana, 50. Parce que ça, moi, mon cas, c'est qui constant. Ça, moi, c'est une poisson kende. Azoemba, oh, Kembo, oh, Kembo. Ça, moi, qui va faire ce bimanasima. Alors, il va y avoir ma frère, il va y avoir ma combat. Répète, IDP c'est viva. Viva! Il va y avoir ma frère, il va y avoir ma combat. Azo marché na ba Moïse Katumbi okangela ngai boyela ngai mobili obiba obeta ete soki na sien na kopesa na la police asianga pe naza papa sa so na parler rappelle ça ndeko abolingo ndeko défenseur la paix pesa la rabino Fatime lelo ezaka exercice parce que Moubangé na marche ya soutien ya phare DCP ya Fachi Béton et Bonisama maintenant dans le cadre de l'Union Sacrée. Pour tout bouger le monde, tout l'accent public, à part, il y a un stade de Tonda qui, parce qu'on est là et Tonda.
parce que bakonza nzela ezalaka nde idps 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 viva viva lelo oyo ana esengo mingi na kombo ya jeunesse ya idps ya kopesa bino mpena merci na ndenge nini bolakisi mokili mobimba ke Faci azali incarnation ya peuple congolais. Bitumba oyo Faci aza kobunda eza bitumba ya ye moko te, eza bitumba ya peuple congolais. Mboka na biso eza agressé na este, soka nde na nsima agression wana ezali na bainfiltré, même au niveau ya bapolitique bainfiltré bazali oyo baza kotravaille mpo na agression wana e bakolonga mboka na biso. Mais heureusement na nsima Faci beton ezali na idps mobima eza nsima yango. Idps viva idps viva. Donc na mokuse mpona kopakisa maloba te ezaka kopesa bino merci beaucoup. Tozonga na bandako na kimia mais vigilance eluta ntango ozozonga talaka nani nazoloba nani nakosala nani lisu likolo ya donc merci na mokuse oyo nazalaki nango akoloba yango wana nzambe akombola bino. Bonjour mwana mboka. Marche eleki ndeni? Ouais, mwana mboka marche eleki kitoko. Biso ba chaîne ya IDPS, ma structure nyonso, ma structure informelle, ma organe de base, ma structure formelle ya IDPS. Tozalaki mokolo lelo na balabala pona nini? On a soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na baction nyonso aza kosalela biso ba Congolais de père et de mère oyo tozali makolo mboka oyo Congo. Na yango omoni présence na biso na kati na bisika oyo to marché kitoko to buki eloko ya mutu te to panzi te to fingi te to marché pacifiquement. Na yango chers journalistes na répondre yo la première question. La marche à lelo eloko nini osepeli nango? Marche à lelo eloko na sepeli la première des choses eza ke ba Congolais belé va répondre soi-disant opposition, balakisi vraiment opposition que oui, certes, nous sommes en pleine démocratie, état des droits ezali déjà mis en place par M. Félix, mais état des droits ekolongo la position ya ba Congolais te vis-à-vis ya engagement na bango vis-à-vis ya bozaleli Congolais nde balakisi opposition que bazali ko partager même avis na bango te. Opposition c'est l'échec. Toluki opposition partout. Tomoni opposition te. D'abord eloko liboso sepeli singa yango wana na moni opposition te. Na oyo nazalaki ko s'attendre na mona sur le riz, toutes les riz à Kinshasa na sentir opposition ezate. Or le contraire, na moni nde IDPS partout. Donc c'est mon angara yango. Et c'est IDPS est parti au pouvoir. Combien de chaînes au balanda tibino lelo RTNC tangela biso mwa ba chaîne o ilanda. Merci chers journalistes côté wana na kolobela yango na kosenga batu bakoma NB to benga yango noter bien. Ba noter loko yo ba bomba yango ba konzi ya IDPS ba mandataire ba sénateur ba députés nationaux ba députés provinciaux oyo nyonso aza membre de l'IDPS esika nyonso zwami kamate eloko oyo note yango to remarke bandeko na biso ebele ya bamédia en ligne bajournaliste bapresse écrite bao nyonso basalaka mosala ya média nzoka bakompanyaka biso soki bayoki ke mwa mai ezali mwa ji ezali mwa eloko ya kolia eza. Mais lokola bayoki keza nango ya ofele volonté ya Congolais nyonso bipai na bipai ba média nyonso boyete à ma qualité ya communicateur de l'IDPS bino nyonso yo tomoni lelo te tala boyaka na bino pete chaîne oyo boolanda nga na aloba direct bino nde
na bandeko oyo tomoni awa je ne sais pas beaucoup permettre nga na tanga kombo ya bachaîne oyo boolanda biso mon frère oyo eza chaîne nini Musakoli Shako TV Musakoli Shako TV bolandaka Musakoli Shako TV à chaque moment chaque heure chaque temps chaque jour parce que na sentir que Musakoli Shako TV baza chaîne oyo balandaka mbongo te bazosala musala mpona mbongo te mais bazosala musala mpona koluka intérêt général bino babone bino basaleli batelefone cellulaire kotaka na chaîne eza moko Musakoli Shako TV ozwa banews ya mboka na yo par conséquent IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fatibe! Pardon! Fatibe! Pardon! Bandeko bino nyonso bokolanda biso partout dans le monde. Mwana poto, ban Afrika, awa na Congo, tozwi mwana ya moto. Mobali ya solo, na moins de 5 ans, atie Congo zemi. Pe zemi oyo, tata oyo atiaki Congo. Bambuma na yango emonani zemi ya liboso Fachi Beton atiaki Congo eboti mwana ya liboso gratuité da enseignement bana na biso batangaka ofele wana zemi ya liboso yo muto sala 18 ans bakamati Congo mwasi kitoko bapesi yo Congo okoki osala eloko te na Congo Joseph Kabila mama na to Kabila yo muto wana nanga na ndako loba Kabila mama na toro obaka eloko te Kabila mama na yo opposition à l'époque Félix atambola na balabala messieurs opposition trop faible opposition ya bayuma opposition ya pete Ah bon, attendez Fatibé merci. Bonjour. Ah bonjour mon frère. Par rapport à marche à l'élo, est-ce que marche à l'élo est bon qui pose une opposition ou bien pour la majorité? Non, opposition en mot les aides opposés à la mission Mogo, tu as un pouvoir de l'opposition. Opposé les aides opposés là. Opposition est là. Ah. Il y en a le outil. On a outil pompage. Pompage avec une chouka. Mais pompage, Martin Fayou, nous n'avons pas. Tout le monde va monter, papa. Tout le monde va monter, donc du pompage. Mais si vous avez un mot passé. Tu évites ça, ça va aller. Tu vas aller à Gombe. Mais quand nous connaissons ça, on a un peu de marque à journal. Papa, biso te préparer à monter. Tout le monde a les 20, tu vas les 20, tu vas gêner. Il y a un moment où biso est bon côté, il y a poloté. Tu as le truc qui va faire un biso, va monter biso en haut. Ni carburant, ni pour soutenir le pouvoir. Pouvoir de Bundeli. Et là, ils ont été papa. Puis, au total, liste du liste. Ça va faire ça, moi, pas mal de colonnes, ça va dire, papa, pour la donner à la Musakoli Shako TV. Bon, elle est Shako de Gonama, regardez. La personne qui a un Zakichuka, la brikini, combattant ma casse hier, la brikini, voilà, moyen. Donc, il y a un merci mon frère. Et ça, Bino Francis, combattant et Tongo depuis 6e-5, n'a parlement de vous nouvelle génération. Qui tombe en tout toyer à mon bon temps. Bon, on a la marche, bon, on a Charlie Paco intégré, par étranger, par Samuel Kumbashi, bon, on a Sambo, Félix, Antoine, Chilombo, Bisoba, la mauvaise que tu as dit, Mango, Sakola, Banza, Zabou Zambé, Katinangolo, Katumbi. Foyulu, Denis Sanga, na pessimiste en cas de Denis Sanga, elle est capable de faire rebelle. Bisobana, Copa Congolais, pas député, majorité est canadien, oui, voilà, moi, on va bonjour. Bonjour, Ndeko. Donc, marché Zanango. Biso toza ko marché te ba autoriser te to marché na biso ka ba moto toza na moto ko na yango ko bana ka cha marché te moto tika vraiment ba moyen de transport na biso marché to tambola na mapongo mais tika ba moto banda marché na biso mais est-ce marche anga lelo ndengo zomona comme oza moto amayele moto abwanya est-ce marche lelo ekozala mwa mbutu te ekozala mbutu
te au moins soki vraiment bato baye koluka nde biso makambo nde vraiment mbutungutu kosalema nango mpo biso mpe tozala bato ya mbutungutu mais soki oye na mbutungutu okuta mpe biso na kati ya mbutungutu mais biso en tant que vraiment donc bato ya pouvoir tokosala mbutungutu ya oui parti au pouvoir oui tokosala mbutungutu ya nini mpo toza déjà vraiment na eloko vraiment tobanda oluka bandakala siko tokosala mbutungutu ya nini mais kotala à partir que bandeko baye opposition baponaki place ya liboso ke bango babanda marche après bino mpe bosangisi na bango ka le même jour ese ozomona ke wana eza mwa désordre mwa mbutumbutu moko eza na kati bandeko ozoloba ya opposition wana nde balandaki biso na date na biso tokotisaki ya biso mokanda avant bandimela biso bango siko ya bango c'était prévu semaine passée baye kochange yango ke non oui baye kochange yango ke non il faut ezala lelo omoni teke bango bazolandalanda biso kana sika. Ça va, merci mon Mboka. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Merci à tous. Merci. babengaka biso baike basoyo dipogre shoe babengaka biso baike oyo eta de droit faci beton ye nde kolo masolo ebisa bino epolisi kanambe oyo bamboka na ye te biso mboka faci beton mboka tokufa bele na turo fayu tatane nani moïse tatane nani bakie baloyenye eza pouvoir na biso congolais